Même basala ndenge nini eloko ezangi aussi longtemps liaison spirituelle na biso ya salamité ezali vraiment pamba mpasi na biso kusila te même soko binu nyonso tu bozali awa bosali université pate bo trouver solution na problème oyo ezali kosala pasi na mutu mwindu ekozala te. Eloko wana yango wana nde tozali kuluka na kati na ndako na ngai nazali kotalaka makambo nazali komonaka ezali kobangisa ngai particulièrement makambo na moni lelo na bangi pamba te basolution na problème na biso po ate elongo na mutu mosusu ezana yango te. Problème ya ngai na mama fo madongo na kati na ndako il faut biso mibale nde to résoudre ba problème na biso. Muntu mosusu solo aye kopesa biso conseil kasi soko nga na lingi te ubie mama lingi te ba conseil wana ezali nul. Lelo yo tokumi na pasi soko totali ndenge tozali kokendelaka maluba etuni na bato français esili oyoka bato wana soko atelemi yo moko obangi olobi ya solo et à la fin basuggestion ekutundisa baarmoire ou bien batiroir dans l'application wana nde ekozala pasi pana nini eloko ezangi tozali na pasi na kati na mokili mwa biso en particulier tozali na pasi makamanso mazali na yo kasi mpate oyiba ntina na yango moyen te. Lelo mokili mundenge musala mo tambola eloko mboko ezangi biso te soko na tali bato kuna na kati na salle de conférence et na palais du peuple ndenge bato na mayela batunda kuna mekukamwa na wakati tata mosusu alobi na le 30 juin 1960 Zaïre ezalaki na yango préparé te po ate tozwa indépendance awokaki pamba te tozalaki na bato oyo bazalaki bayekolaki mingi nanu te
c'est-à-dire tozalaki na bauniversitaire mingi te nawoki yango lelo oyo totunileke na mboka na biso bauniversitaire bebo soko na 60 botambola na biso ezalaki bongo na bongo pamba te tozalaki na bauniversitaire te kasi na ntango oyo tozali di mai 1992 bauniversitaire bamosusu mosala mozali lisusu ezali te mpo na nini presque partout bauniversitaire kasi mpo ate tokóma na bacompromis na makambo mazali koleka ya solo bakotrouve basolution et après pamba te likambo wana nazali kolobaka na bino mokolo na mokolo soko tosengi na biso bolimbisi te 0 sur 0 songe le colonel et noir colonel nenta wena kala fonctionnaire luwanga adjudant lufungula kokinsasa bayirike ekan libokolanga adjudant lufungula tuku de kalagana muntu andome kakituka adjudant général Kiembe takala yani kuna kananga yani premier sergent major. Eh bien le mugyan kaka mbaden saka kadi wakala ye trikimosi akala yani amutindo kaka kitari amudina ko niantera mono kullu tebe kun toala ngeso kala mfumo yani hey mono dernier grade ya mono premier sergent major woni ki kinani colonel fakioye colonel limbisanga itelema no natala no colonel ngo azara kamondelo be muto mwindo atuka nzambe azalika kanzambe oyo colonel alukuta vya solo colonel mi zali lukula ndoto yangwana baba bakondana kayena amore kwati alubaki yoko kuma mundele oyo titra banani ya banani en tout cas soyez fiers de votre travail. Félicitations mon colonel. Asseyez-vous. Bon, allez Camaniola, tout un an de Camaniola qu'on a total à nous de Camo.
vavo ndombe sika kituka nani kumbanza ngungu mona 1933 administrateur ya Kalakuku Kimpumbulu kamundere ya Kalakumbanza ngungu ebe biya yenda kuboma bobu ntangu yo tolelo akamubiru da maro basina ale ene telama ye carte kadi ntangu ne ke baketi timbuku ko ene telama gana ngumbako diangenda Joseph Sediako Simone Kimbangu Sediako nani Simone Kimbangu nge tuba kumbange ya nani kumbange nani diangenda kontima Joseph itata nange Simone Kimbangu nge kazi mtu balubuno yake nkumba tata na mungu ngenge mwana Simone Kimbangu songisa minkana tata nange muntu embi satana yani zola katula betu kwenda sababu na kuvingana bobo yai bazako la kisangai colonel muntu mwindo commissaire sous-régional, commissaire de district, commissaire de zone, administrateur de territoire. Eh boy, papa ludika tabi ngati luvunu. Bobo gouverneur ndombe. Ange. Aka monsieur Morale kyo buka kusaka ikabena bagotso na ndanga kutunga ikati bobo na bakati di bantu bana nani buizi de gouverneur bobo gouverneur nani mundele tadiri mphaze ka yetu bobo tatome sensi yetu ngongo yetu bebe to bagotso ka tolene na yala ko tuwane luzitu kwa yalo kadi mpasi zinga mwana papa mwana samo pila yina beto kabantu ba désordre ko kadi fierté kala yami kadi kuna mputu ndanga lumukina bangane médaille kwa les rois baudouin qui n'a cantela vo bien éminence faites le travail de votre père comme lui-même il a fait alumukina ntimana poids mono wa esa majesté kan ke diambu de bubi dan toto ndokun timadi tokide ya sale salu ke tata bo tsubo ka sadide ko ni kibene de kanso kan ki lon kangela ne vous oubliez ambe minanga me beto lokala kweti kanti bubulwe ka kimpwanza kalusidi ya kaminanga ko ebo iluzolo tofutadi ya kamna kinanga tukanga mayezola tukanga mebisalu mvula inoka nei na Kongo bawangani animaki pasi pamate alingaki bokonzi etelema kasi lelo yo na Kongo bawangani